Mbote mbote na balandi nyonso. Joyeux Noël. Ndeka na lobaka. Ndenge bo mesana na kolanda. Na lobi nini to répondaka présent na batu oyo babengaka biso. O ba rekonetaka musala oyo to salaka. Na diaspora pe na kati ya mboka na biso tozwi pe moko mosali na Nzambe biso tobotami te me ye Nzambe abengi ye. Tango Nzambe abengaki ye bato bandi kobenga ye kaza liboma azanganga kisi yango nazotuna bato mutu apesaka ye kisi yango akolaka te anunaka te akufaka pe te po mutu moko te aza na puissance koleka Nzambe ye moko moto akila mokili o aza créateur mutu yango nde nani Pasteur Kabundu Walesa atamona Kinshasa te Walesa aza mwana botami na mama ye mote. C'est simple villageois lokola Epenge Fofana oyo auti wapi auti na Mbujimai précisément na Kasai. Mais lelo makambo azosala yango ezotinda biso tolobela Kabundu Walesa. Po ani tolobela Kabundu Walesa? Magazine tokomi wapi eza magazine oyo elandaka place nyonso congolais azali. Soko oza na diaspora ndakisa kola JFM service aza moko a congolais se trouvé na Allemagne. Na voyage présentation à honorable Eliezer Tambwe tango azaki mopanzi sango. Tango ake na Allemagne akutani na JFM service. Tango ake tourisme na Dubai akutani na mona mboka Kadima. Lelo tango na Turquie akete me loko aza mutu azolobela mboka ake okutana nani John Connection. Ake na Suisse ake okutana Pauline Lumumba. Pauline Lumumba aza nani nièce ya Patrice Emery Lumumba, premier ministre ya mboka oyo. Référence ya Congo eza Kimbangu, eza Lumumba, eza ba Etienne Tshisekedi. Parce que yo soki to tangi yo te yo moko faut sosola. Faut tout bela. Ozwa ta ko sala kombo na Congo. Mais nini osala oba Congolais batikali na balamu oba kotanga kombo nao. Lelo zo luka ba tia même monument nao. Toko tia ngo kaboy. Pasteur Kabundu Walesa asala église pona ba Congolais, pona pe ba pays mususu ya Afrique. Pasteur Kabundu Walesa lobi keno. Tozo longwa na année 2019, tozo kota na année 2020. Soki bato to benga ba médecin, ben infirmier. Basala ka vaccin pona ko take microbe. Matake prophète, atake musali na Nzambe. Ye faut changer ba données ya Satana. Assemble la bana. Po bana mike bazala très sensible. Yango na koloba le 21. Botande musali na Nzambe asali miracle. Ya ko vacciner bana. Ko bonza bango na Nzambe po bakota 2020. Pena kamwe ya komona mama na biso Maman Angèle, moi c'est Kabundu Walesa, ye penenga za konde, ndenga za ko servir Nzambe, atake moi si ya mustali na Nzambe bazelo kumoko, o eza na kati ya Walesa neze pa moi sinai. Image yango moko eloba, aprenga yi na kobakisa maloba. Yango na kosenga toujours na mos lubaki, totala image.
Mani na moto wa moto ayuko tika bisawa tofauti yetu ni azongo leo isope sotika litala ka pema etidi moto wa disi abanda ko mona biente abanda ko mona te ni ko noto ka likolo abanda ko ye batayo te ayekinga te na sibondele bala musi e atani pe kombo bato babomaye na ndenge bawelela lopanga ta moti na bamwa balinga atandi kombo ya bato mibale na ndenge bawelela baboma bale aye na bonane noto na yoki na matoni na ngai Bese komo no dai komo na yo nani Kristo baba makasi omoni mwasi na yo wapi obiki omona ki ozalaki wapi na omimona ki ozalaki wapi na bazomondela mpo na yo wana ozalaki likolo ya banzete ozalaki likolo ya banzete batiaki yo basali yo nini bafini yo batiaki yo motu na se bafini yo na banzete bongo bato akangaki yo omonaki bango bongo omimoni olongo kuna ndenge nini akini mapakati mbangu baoni wasokuna pesa balao sikoyo yo omoni eloko yango olobi nini sikoyo makambo oyo omoni oyo moto ozoba makasi omoni nini okamwa eloko nini omoni awa kamona omoni kazi na pesa po ndio okena nzela bato baboya kotema miso na moto baboya ndio kuna ota makala bali ndio tukomende na suka ndio babaka pesa maela kufikia mtani omoni avoi moi et on wote parce que wale sakuna pesa bana ba vaccin pour appliquer ça pour à partir de makala nezo ah ça va watu kupita ça va bon velo kabisa vite c'est bon oh parce que là c'est qu'on a pita pour marcher na mu betao na vite to geni mama mo betao na yo kama sama parce que na kala ba image ni ka to geni ile to ya ti mun dere si sa ndi mala ngati na mona ngala yo kala to ngamo na yena ende nga zaki na mun siku ya mun kana da wani parce que yo kan zambi ndio ça va pas moi pourquoi merci Mungu baraka pita hapa. Mungu baraka pita hapa. Mungu baraka pita hapa. Aussi maman ayaki na mama na ye afoko expliquer mama esemoni noza nango aweza l'église Mama alanda mkoloni solesa. Alesa lelo lekana ya mercredi pasteur ndoko ya awa ya ose kuzaki ya kusamba ya kwa mabasa ya baraka tena zana kwa mtoto mama azotambula te akomi kokuma ndiki na wa meninga ameninge asabema andikape ya kujua
mwana na yeye sana kara kwa mais les gars les gars ça c'est la toute comme ça là comment je vous dis que vous pas tata passe moi ça alors il y a la koya donc na mtu abengi ngai nani pasteur zote za vaccin ya basi na kwa yana pasteur mwa na mama na problem za na tu na mparato mwa leo sana kama ni la mwana na zana kala dogo ya dia bimeli ngai nini na kwa hiyo za kapolitiki ya na hivyo bana nyoso bana bazama na kitu na bana nyoso baki abi yebisa pe mama nazo kusema mama zo boya pona kama na bengi yetu kusuri bana na tabo ndai ni singa toke tena mama lokolo wana eza malade te o ndenge utoke tena hospital il ba jende ko soigner toke tena ipata ayi bisa zo tambo te ya sura zo tambo te ya zo tambo sikuto mama ni boye mo ba ni ko ya bino ya ya zo mo na mo ko ko na nyoso si te ni zo tambo je veux comprendre ma caméra sur le texte. Est-ce que vous voyez, à la vie de votre bataille, si vous avez fini de la maman dans le comme nous on a nous avons des gens pour la blocage et bon je les ai pas na bala na mikono ya na hivi na hata Yesu alibaka kidogo za bamua mais mama wana alibaka même hata nani ngwa analiaka kidogo imetra kwa ya sema kwa ya sema ndio yango na ripoti kako petit peu insister tout on a porté à wana moni presque nafanya lubuka moni na lubuko sai boye na toye mama kwa sambeli yao wana atele ni atambuli nde iloko kamo singai na mona kamena mona kalokola lofuka mama atambuli mo kuma kolomi badi azole la te ina te misha wa kutambula ko komo tikaye kwa kongezee baba kwa kongezee Asante kwa kitendea kukupa Mungu. Usema mjaze. Wote kama Mama. Yesu. Mama. Merci. Unasikia sasa chama mkuru Nasikia bien mkulu hii. Haikukuya yangu. eloko ntango yo osambeli eloko nini omoni bofilme ozwaye mama azalaka na quartier bisika sa azalaka eza na bajeune moko basalaka miziki oyo ya motu enosalisa bakisi na bango ozobwaka yango na nzela soki moto anyati yango bazwi chance ya moto wana avandi na se ya komobela nde eloko eselemelaki mama ntango mama anyati biloko wana bafourmi ekotie na makolo ebandi oswa makolo nde pasi kokole bandi ovimba mpe avandi na se bango kuna ozosepela na monde na bango mpo bozwa succès donc papa tie loboko tolandeli ye toyebisi bango balongoli biloko na bango batiaki balongoli bafourmi oyo banakotambola na lokolo ya mama bana moko mama telemi batongisi makolo na ye oyo mwana na ye oyo moto aye kosenga ngai ye mpe oza mwana na ye loba na swahili mtoto wake wa 5 wakati na wakati mama anasufiri sana juu ya mkulu wanafanya dépense yote hakuna namna ndio sasa pantone na kuko papa akamfanyisha prière hivi yote bitaisha tunawaza sasa mwaze mambo ya mama na ule kwa hospitali iko na tutrubule papa tunasema kitu moja donc hakuna namna na Mungu anasaidia mimi tunapata solution mama ndio napitia asante papa tunataka sasa ndio tupate sasa ya mtoto ya mtumbo yote bila ordonné ya mwana nanga oya na mbele tina na mimi kuna pesa kama tunapata kama pambolo mama Mungu akusaidie kuongeza mingi. Msaidie baba yangu. Akucheze. Tunataka kukupa Mungu akusaidie.
What's
Obrigado.
Pananga na koyeba kozala mondimi ya walesa bien sûr mais eloko nini etindi yo pe mwasi na yo aza pe na connexion wana aya na bana awa yaza mwasi na ngai donc toza moko akozala mwasi na yo tongona pe na bafoyer
koza mwasi na mobali mais beaucoup bo partager argument moko te nga lengi na yeba na bato ba profiter magazine to komi wapi tuya ko lakisa oyo penga ezosalema toyokaka Walesa tomonaka pe na ba image komona yo za ndeko nanga congolais mwasi na yo azoyoka lingala te azoloba français to minoko mosusu nini econvaincre ye ndenge pe alobi aza mwasi na yo mais eloko nini ezoconvaincre yo ke Walesa aza ya nzambe to azotia liloba nzambe sinon eza ngai donc ngai nde nayebi Walesa nalandaka ye namonaka mpe batémoignage c'est pour ça nazwi mpe décision ya koyanga mpe nazwa oyo parti na ngai précisément na libanda oza na mboka nini naza na note oza na note apo témoigna mbote mbote lelo oza fier ya kozala représentant ya Walesa to kozala mondimi ya église ya Walesa tango bozomona bapaya bazouta par-ci par-là bokoma orgueil te. Nous glorifions que le Seigneur, notre Maître Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Kabojo Walesa, l'homme par lequel Nzambe a sa vision divine pour sauver l'humanité. Je crois qu'avec son message de la sanctification, avec des grandes révélations que Nzambe a fait Sakaye, tout le monde est d'accord. Voilà pourquoi nous voyons partout dans le monde, qu'il soit dans notre République démocratique du Congo, combien tout le monde reçoit son message et puis tout le monde est en train d'avaler cela parce que c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment par ici des prodiges, des miracles qui est palpable. Et aujourd'hui, je crois que vous avez un message pour nous Soukayamoula avec tout ce qui s'est passé dans notre nation. Et depuis d'ailleurs, depuis l'année Banda, qui te dit ma vision, le chef de l'État, on a vu la police, on l'a invité, il a prié pour avoir arrêté l'hémorragie. Il a armé, il est allé pour prier encore. Et aujourd'hui, à la fin de cette année, nous sommes combien de sacrifices dans le monde occupe, le monde de sorcellerie, combien les enfants sont détruits, par la plus forte maladie, tout le monde a une image, comment cet enfant a été tué dans le monde des ténèbres avec une maladie où le sang va aussi à chaque moment. L'enfant était mort, on a mené à l'église, l'a vacciné par la foi. Pour dire que Dieu a plusieurs manières d'agir, par des diversités. Tout le monde a Élysée, Israël, Zamba a révélé qui a inspiré, qui a suivi, et de aveugle. Jésus-Christ Mwatali a vu sur la boîte qui n'a appelé à Salamoku, à Bikaki. Et Dieu a plusieurs manières d'agir. Et l'homme de Dieu, l'évangile par la foi spirituelle, Dieu lui a révélé de faire la vaccination spirituelle. Et Tomoni, combien foule, Kinshasa, partout dans la province, pour répondre à l'invitation, il y a grâce au l'évangile, c'est plus grand que ça. Je crois qu'on est d'accord avec ces messages, que mon miracle, ma guérison palpable, des tikotaka dans la journée, et nous croyons que nos enfants ne mourront point avec ce que Dieu avait révélé à l'homme de Dieu. Le monde à ténèbres les a déjà un problème parce que Dieu s'est révélé, s'est manifesté puissamment. Et Dieu Pambolanzambe, comme on a vu sur France la Nantes, avec sa femme et son diplôme, les enfants aussi ont reçu les vaccinations au moyen de la main puissante de l'homme de Dieu, l'évangile de Kabojo Walesa. Tomoni Bauti Bamboki Bele, Allemagne, Bauti Bamboki Bele, Bauti Canada, Bauti États-Unis, Bauti Europe, presque partout. Et dans la ville à Kinshasa, dans la province. Et on a toujours lancé, toujours appel pour la journée, et c'est qui pour la Lelo. Et je crois que bateau basali partout dans le monde entier, pour Kolanda P, Kolanda émission, il est que par ta foi, parfois tu n'as pas eu la grâce d'être avec nous, mais sans en akata kondima, Nzambewana a coupé Kisayo. Et lui, les centeniers, combien il avait la foi, il a dit à Jésus que seulement par ta parole, là où il y a mon enfant, il sera guéri. Il peut se donner la foi pour l'andaka maloba ya Moussala Nzambe Vasile Claude Kabojo. C'est un homme qui a la puissance de la parole. Tout le monde a dit pika nanzela maloba, zo de Moussala Nzela ba vidéo, nikalandi prédication à piki, tout le monde a tout a révélation à Moutou, à Moni ange apparaître le pour la Kabojo.
l'homme de Dieu abiki bato mosusu na banzela bafoto kaka ya yebo ya zwi foi na yo kaka ndenge obikisa yo yo ozalaka connecté ozala na ndako même na ville ya Kinshasa olanda émission oza na ndako ozalaka na foi na prière ya mosala nzambe okomona bana no bakobika yo simba kaka sangisa bana sangisa ndako na yo ntango ozolanda prière ya mosala nzambe tes enfants aussi recevront leur part de délivrance et yo moko kozwa pe part de la délivrance donc tozopambola nzambe mpona grâce minene na génération oyo grâce minene oyo nzambe apesi na nzela ya papa Kamundu Alesa et nous croyons que nous sommes des témoignages vivants de biso moko tozali bakufi na nzambe azwa biso tofanda sama kona presque 10 ans yango et nous avons des témoignages tout le monde a des témoignages et nous croyons que nous sommes à 2020 avec des grands témoignages et nous allons témoigner le Dieu de Kamundu Alesa parce que c'est un Dieu vivant qui agit et qui opère des grands miracles. Donc nzambe apambola biso mingi topamboli papa Kamundu Alesa tika Dieu apambola bino. Merci. Ezalaka nde boye. Maman Angèle courage. Aza mwasi ya Mosai na Nzambe. Agoyi kofanda na mikili ya poto te. Il faut azala pene pene mobali na ye. Yango na koloba na basali ya Nzambe. Yo oza na Kinshasa. Mwasi no aza wapi. Fête de l'année na lobi na batu nyonso bo fêter malamu. Année 2020 Kande Kamundu Alesa lobi. Arc-en-ciel ebimi pona batu nyonso. Yo lobi ozalaka pasteur. Ozo sala nini pona ba Congolais. Awa nde na lobi keno. Merci. Penge Fofana l'homme du moment. Kaka nde bo mesana kolanda. Mais 2020 tokobimela wapi. Merci.